Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Kanona bambote partout place bozwani la Kanona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment on a profité na pesa mbote na mon boss mon patron Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne bote na yo papa et pourquoi pas na Georges Zunga otete la Kema Fumbe bambote na yo mon vieux siko ozwani honorable papi Nzila na France bambote na yo toujours rendez-vous des stars de Makambu lelo na rendez-vous des stars surprise vraiment honorable papi Nzila Dodé Mavumisa vraiment tant boyoka ki que tendresse dibinga ke prison et belé vraiment bobenga ki est-ce que bimi est-ce que kobima tozoka bakateli 10 ans boye lelo vraiment gloire mbaya na sima caméra soko vi kofungola balandi nyonso ya Congo Check Check TV ba mona tendresse dibinga na benga surprise lelo nazana lelo na plateau bonjour tendresse dibinga bonjour la Kanona c'est tendresse dibinga la sirène mwana muluba loketo pete mbisa aquarium tala kasko simba te bongo nanga odundango bonne santé yo sambe zote on dirait où tu nous présentes on dirait d'aller local la fois je m'en a fait mon boy na flat mon boss ko bimi oye non tu veux ma prison fraîchement de prison vous avez baisé non baisé bakanga baisé bakanga pinza mais ba fa ne belé bandon du matin belé na yo ba vrai na ondo benga ba mwana et suis bango ba misu ba lobo non eza base ba misu ba lobo ezo sala pasi na minute yo tendresse azo révéler ba secret moko boye bomba na siko ba révélation na torozo nde vraiment ba vrai na nga ba muziki e matati na poro nga yo sur le bambu ngoyo c'est tout ça ba secret na bango awa bakanga kinga zaki dossier na ngamo depuis 2016 dossier na ngamo depuis 2016 ndi bakangela yango nzamba za bolungo bikanga bakanga sipena bakanga soko ko expliquer balandi en tout cas ba muziki na nga ba vrai na nga dit binga je n'ai pas volé je n'ai pas tué je n'ai pas volé je n'ai pas tué na ibakité na boma kité na escroquer qui peut monter le côté et ça ba jalousie bandoki a gentil ba côté la sermo donc na problème ba côté ba kitchaka ba moto ndezalaka serre après qui côté za qui c'est qui bien té ba kende pe ko funda afundi banda ko lukisanga depuis kala nguna yebaka nanga kututé na inda matanga ya filibo la sanga bango kufaki ba kundaki yango samedi to ke cimetière papa toleki ipende mo ke kota libulu so nga on peut son libulu libulu eza kwa basufa ma food market bumbi la mo ebimela biso wana bata ya hier bima wana bodem to wakita nga nga les gars moto te kandi nazala kamona moto te na ebelo roté na tranquille calmement madame Tendresse on a besoin na bon nga ebino te pe ngino wat ba bisisko ba manda da mene yo ka niveau na kati ba JR na ba soda ba bureau de parquet OK tuke ntek na mutuka tuke tukitika mutu moko tuzaki pe na artiste fa les noirs azaki tondo ke cimetière basi mutuka ti na parquet na komi kuna mbala moko na kasho ndenge bomona mbala moko na kasho na comprendre beaucoup na kasho bondi longo la makona longo facile ba téléphone pourquoi tu na kasho après 5 minutes vie tozaki ne akungo so sanga so na ko ko pe miso munkie tendresse dibinga tonto mona ki ba photo ya kasho wana bato beli bandolo beza base pour lobby nango zaki je crois dimanche na poko bato balobi eza base est-ce que place bakanga ki wana tala photo wana on dirait yé moko ne mutamikani ça qui est-ce que zaki se vrai zaki kasho parce que bato beli bandoko so ezali kasho photographe femme tokanga photo na olukisa epo na yebiye azé parmi ba bureau de na mitindo ya mboka bakanga
boloko photo te bureau ya bakonza mboka bakangaka ngo photo te déjà sali wana eza déjà motif nene ndenge ezana aza na problème makasi na minute oyo photo so oteka kanga ngo na kidiba je ne savais pas et puis naza na ba photo yango et puis tango kanga photo yo kanga photo nga na kombo na tendresse photo ana j'espère metiti mazo balancer les bino ocheboye na kati ya ndako na matu bibandolo bonzereza beze na biso kanga photo awanga ndo akangi flash kanga photo kidiba et puis azako kanga photo tozo ça s'appelle autorité munene na mboka o na ebite autorité ngo azalaka sali bongo je ne sais pas et des photos bakanga na kidiba bazui yango eza déjà mabe wana ki samedi na après babenga na sambi obi mama boy tebika boy on a yebi na ko ba on a bien éviter forcer ngati après na question faut avocat ya nazaka na avocat nanga nazaka na mulelete ko mutuma zanga nazaka na avocat o yanga ndeto avocat nanga bakanginga avocat nanga ko ya samedi na babutu wana to so ina expliquer comme des alaki avocat nanga eko kende dimanche ko talanga ba bureau dimanche sala raté do ba sala nga nkoka pona fazer na cash dimanche ni ne sala raté lundi ne ko samba lisusu tozi ba computer ko zowana esili yomi kama négociation des alaka OK négociation de ba siba mapakinga bu ba 17h30 mbabenga ngo océan mutu comme nene mabata prison e ko ya wana tango e ya wana mbala moko batangi nga kota mutasuka kota mutuka naki nanga leze ozali bien po to mona ki photo mo circuler na réseaux sociaux j'espère metiti mazo balancer les biso ya makila ozoki mais na kamwe coupe oyo ozali ki nango oyo ozali ki boye na zaki na oyo mais na mona ki na coupe oyo ozali rozoka bato wana ezali film to tourna ki ya Vincent Chiluiz film asura na to ko tourner awa ezate ke babetenga te boso na zoka ifana za ba cicatrice na cicatrice te ba tchakinga krakate ba betinga ite ba menacer ngai te ba torturer ngai te ce qui est vrai nazeka juste na cachot après le lundi mutuka na tango ekoya et miminga na prison na koti prison ali pa mateko fe mama na koti prison lundi mardi na lali mercredi na 19h na bimaki prison bimaki to baba tango bakati makamba sentir que motif nanga zela na bimi naza liberté provisoire te o batozo lo balwa avi liberté provisoire eza lokuta procès zali jamais procès zali en guise de quoi plaignante nanga asa retirer plainte na ye o singa to sala ke sili et liberté provisoire te et puis motif nanga nazo la c'est ça outrage de mort de mers est-ce que on va quand la 5 ans de prison et puis parquet à katara prison à katara maninité tribunal nda katanga comme un tribunal té so muto nda comme un tribunal zala busa papier na liberté totale liberté provisoire vraiment tendresse di bingaye y a vraiment na ba preuve gloire mbaya soko ki ko papier na nga ngoyo et puis botanga be bomona liberté normale et puis motif nanga ezali outrage mort de mers ezaki escroquerie na maîtrièreté ou criminalité non donc on a bimi nanga normal normal penza na papier nanga oyo ngam na sedo hotel bomoni greffier a sali don na bina kota ki prison na sali 2 jours donc totel mardi mo malaki na prison mercredi na 19h nga na bimi donc likambo na motote oh tout a pas mêlé avec 5 ans de prison 5 ans de prison érosion ngelande ye parce que parquet akatelaka mutu te tribunal ndakatelaka mutu na comment niveau tribunal te est-ce que outrage à mort de mers nem bakata 5 ans de prison non bakatela ngo 5 ans de prison te oh liberté provisoire te ça vraiment naza liberté totale donc likam na mutu te na dossier na l'état te je suis libre ko ça ndenge na saka mikolo nyonso. Mais to comme qui na ba page na biso lelo dernièrement Clarisse Plaz Madari très fâché contre ba page na biso ya lelo ba page to ba mona ki ba publier ba voice moko et circuler qui déjà na réseaux sociaux il y a pas possible est-ce que pas possible comment qui na niveau européen sa page information que yo ba kanga ki les 31 décembre bandeko ezaya koyinda les 31 décembre bandeko ezaya koyinda na Allemagne na ville ya Aachen les 31 pour les bozanga te partout o bozali na moshengeli ba ngate o bozali na Cologne o bozali na Liège o bozali partout bozali nzinga awa ekesala mawabie akene
bandeko le 31 décembre bozanga te donc soki nanu omona makambo te le 31 décembre yaka ekesala donc opesi mbwa aboyi ekesala mawabie Est-ce que ça vrai? En tout cas, jusqu'à là, on a évité. On a dit qu'il y a un cachot, après cachot, on a prison. Et puis, on a dit qu'il y a un téléphone. Oh, les gars, on a évité. Mais comme on a le baboy, on a le lunette. Page Oyo tout. Page Oyo tout. To site Nyoso Oyo, basali émission na combo nanga. Tendance dans un plateau, te allumé, n'a pas 48 heures. Bon longo là-bas vidéo, wana. Bolongo la ba vidéo wana lelo toza déjà ce que j'ai dit c'est toi mardi. Bolongo la yango pour semaine prochaine opération yango ezo banda. Opération muto asaki fausse information 5 ans de prison. O asaki ba vandaki ba basaki ba analyse tout bolongo la yango. Pour na ko que la mutu mawate. Ah nazolo baba fonga mato ba yoka. Ali medem balongo la parce que comme sera na ba autorité ya mboka na biso. Parce que ba autorité mboka ba se musa bango ça normal. Ba yo kanisa mutu te bongo pa kanisa mutu bongo non. Ba bilobela na ça qui to côté. C'est gars de prison tribunal da pesaka. Tribunal da pesaka. Na comme na tribunal te na bomité. Est-ce que motif outrage de mort de mers il y a au moins 5 ans de prison et puis on va dire ça analyse à l'okuta nous sommes pas la vie na combo nanga en tout cas tout le monde a sali émission nga na plateau tena za boyer en tout cas bon on va vidéo on a post semaine prochaine en tout cas l'été za na simana bino l'été ko za na simana to bon longola yango naza camarade na bino te bon ça va fausse information pourquoi nous on a besoin de vivre en tout nanga ne repose un espace wana te tant que nabi beko nabi luwa nanga ne ko linge loko wana te. On a zolo bango bon longo la ba vidéo wana na zolo bango na tema na munoko te pour semaine prochaine mabe okota ba maman no ba ko lukanga na kokuta na bango te vidéo oyo no sa na yo yango zo ko la preuve na na sek na site tout pour ko yebisa bango déjà ba longo la ba vidéo oyo ba sala ki wana dans ce divinga na kati yote oza mopanzi sango oza star oza mutu mo yebani bande ko notongo basali bavani na plateau basali analyse pourquoi comment na niveau ba longo parce que analyse c'est l'okuta bazo confirmer que 5 ans de prison 5 ans de prison ndé ba confirmer que bazana ba preuve pour papier na ngango est-ce que 5 ans de prison ça sera 2 jours pour kanga lundi to compter lundi te mardi mbalaki na kata prison makala na pavillon 9 mercredi na 19 nga libanda yebisanga est-ce que outrage mode de parce que nga motif na ngeza ne wa ba ujana nga motif na ngeza ndenge mona ba ujana ozomona est-ce que na kota bonga na bisi bango ba sai analyse à buzoba eza ba oyo baza ba nguna nanga ba ba lina ba vérité te ba na poto ba trikela nga pona ba vérité nga na zo bimisa o ba ba sala kabino yango ba lingelinga bul mais comme na bimi boy ba pesa nga sous force o lo bango ka na ko lo bango ku na ba na ba direct nanga ba na mila nga ba zo ka ba vidéo mais eza ba page sur ba ko zo ba vidéo nanga te franchement c'est pas contraté news des stars on a droit aux vidéos on n'a pas juste ni ba singa la maman ça a droit aux vidéos nangate en tout cas la maman sort aux ka ba vie la bouche autorisée bien ça sort aux ka ba vie bokeba mutu na komona vidéo nanga akozwanga mabe na lobi yango bozo ba vidéo ba obo mona ka ba star wana botianga tendresse ote na message na ko finga on continue comme un gâteau. Nakoloba, bon abisi vérité sous les bambous, nakoloba kaka. Nakobanga nani. Est-ce que vérité sera bon mamutu? Mais bah te belle bah c'est pas là qui peut babi au comment il compense bah foyer bah tout makamoto. Oh bah c'est pas là. Loli na mutu kinga na peso problème na après yo compense. Oh ngana panza ka foyer bah tout tel kamo na yebi nakoloba ngo. Bango de basko ke ba sa potonga na bomba. Nakobomba te nakoloba ngo vérité. Yo kangi mo sa ta poto ane mo si na hote a hoti ndelo ba mbongo okangi pa hoti ndelo ba mbongo muto ato moko ba tension si ma délivrance na bomba ngo na ko bomba te na koloba oya ina kingai te ko ba mabena nga oya aza essentiel oya zo comprendre te mais muto azo comprendre makambu a au moins on a lo besoin na nzela
bango bazo linga wana ba konta bango na bambanda na bango sans le savoir. Maintenant ça la mbanda na mututé pour na zala mobali na pototé et c'était pas mbali banganga belé et ça que na se disciplina. Na nganga bolunga musika te po mabe ko kota. Te manga na zaka zuwa makasi na bolingo ya ngai na linga kana ngai te na boya kana ngana ngana za na eloko na pembeni. Na mona ngo air tout. Keza la musika bona ko kati. Mi oui bakomo le bo to yiko tala entourage ya tendresse nenga zalaka toki basango pe ke tango komaki na parquet olobi ke Jerry Kobetox ne mutatinda ka onero sala ba delire nyonso bimisa ka ba vérité wana o demaraka batu babi et ça Jerry Kobetox. En tout cas papa zwanga boye. Bo sangisa Jerry Kobetox na makambo ti ponga naza suna kambuté na kambo zate. Naza minerte, naza majeur, naza responsable ba acte na opposé. Jerry ako tinda nga na kambuté. Jerry Kobetox atinda nga na lote parce que na lo ba munoko nanga. Batika Jerry Kobetox il fait sa vie à sa musala na yé. Oyoka ngana ngama konanga na yeka pa Jerry Kobetox skaza na travailler na yé. Jerry atinda nga na lo côté. Bolongo la Jerry na makambo oyo. C'est boza ba ronda ba compte à rendre pas Jerry na makambo profiter na kambote parce que nga na mère nanga pour votre information mère a ça retiré déjà dossier na yé à bon moment tout moment au solanga na mère autre ne problème bien na famille na il y a rien balinga ki ba diembela na sima makamona mais nzambe o calcule nzambe eza calcule batute naza tendance di binga o nazali et puis de retour avec Fox ba pesinga sous makasi mingi balobi déjà tokotala ndenga ke prison bo ba vérité wana lo bagana soko nako bimisa ngo déjà sina bande de ko bimisa naza ko bimisa nazala kana mukuse na ba vrai nanga o bébé ke ba senge de prison za mamuya lokuta et puis ba to ba senge blo ba kozala poursuivi de 2 naza liberté provisoire telle liberté totale motif nanga zali outrage de mort de mère. C'est tout à part ça naza nanga na motif nsusuté o bana poto ba fan nanga ba vrai nanga ba linganga mitema mineze la okita bo sepela to samsamso elongo likambo na motote na kobanga mutute po na kobanga ben nzambe na ngai merci na bandeko tout bazoki le temps na bango po na ko prier po na ngai bazoki ta po na ko prier ba kote ba jeune prier po na likambo nanga merci et puis merci na bandeko ba kote mo blobo ko na poche ba misi quelque chose dans mon po na contribution na ngai merci tout nazo profiter un peu sur mbote nanga numéro na ngai zali plus de 43 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 on a vraiment WhatsApp dans le numéro na ngamo na zana ngo so ngo sola na ngai yo apporter pe moi contribution na yo moi loko mo sola tana so ka souvone ndenge le musique na lo barabo benginga compte Facebook na za tendresse dibinga déjà de ba tondi mais aussi komeli ngai na ko répondre yo donc voilà mbote na ngana sema mais moté ma agence maes la femme légitime donc de to lingelaka et mbote na ngana grâce précieuse grâce précieuse na Suède place aux Ali mbote na ngana Sylvie Bakou na France mbote nanga na Douglas na Londres de moi-même donc voilà mbote nanga lisusu et puis merci mingi na famille Dibinga so famille Dibinga maman nanga maman Marie Lukadi maman Maboko polele motema pembe mbote nanga lisusu na Frida Deborah Neftali Nere et Nice Persis la maman José Diedobed Voldi na ba beau frère nanga et puis artiste l'artiste noir et puis merci sur mbote na vie nanga Jerry malgré na zaki place à zaki kozanga te ko continue nanga papa batu merci na mto yambingai. Merci na caméraman à série Gloire Mbaya vrai job mbala colonel Karine merci na Clarisse Plasma merci na batu tout bazola nanga na minute oyo nazawana na message déjà na kofinga na bino yango sala kanga bien et pas zoki tanzo seka bakangi ye tendance libanda un bon star ou bien une bonne star il faut akangama akota boloko yango wana sikone na zaboy na za star bo sala ki erreur bo trikaki ba kotanga na boloko bo sala ke bozo pesa nga solution yango na baka bino nde makambo ngande solution en tout cas merci et puis merci notre boss Sibou Mutombo en Allemagne place aux Ali merci belé tous abonnés encore à la chaîne Vérité. Merci, je vous love grave. Merci beaucoup, Tendresse Dibinga, qui répondre vraiment à l'invitation. J'espère, fan tout, il y a Tendresse Dibinga, Babenga qui vraiment belé, darling, tous on a besoin de vérité. Est-ce que c'est vrai, 5 ans, on a marambouya solo, boye. Tendresse Dibinga, Aza libre, j'espère, Alexis déjà Moukanda, Aza na liberté totale, Nenga Utikolo Bawana, Batona solo.
mutu moko te asepelaka na pasi ya moninga eza bien te tolukaka to arrangeaka donc ya kosalaka bakampagne na mabe ezosala bien te tandecha et ça bien te. Merci beaucoup, merci, un grand merci à mon boss, mon patron, Papa Simon Tombo. Merci papa pour la confiance. Na profite encore na pesa mbote. Lissus na honorable Papinzi là na France et yangande ko prêta color moi ça mondele moi ça pembe nzoto mikie alobi Darwin ko munete ponga na toza ba pasa taille vraiment quitté comme makasi prêta color na France wana na profité na pesa mama Annie Makonda motema papa Arsène Makonda Myriam Makonda Josué Makonda et wana vraiment ba famille à Darling Love propre na France wana bambote na yo et puis mbote na famille Kamiende mobimba na Londres Dolly Kamiende Karine Kamiende Flore Kamiende nalingi bino mingi ba yaya nanga ya bolingo bozala kaka branché na chaîne Amino Congo Check Check TV bokozala décider check les 31 décembre bandeko ezaya koyinda les 31 décembre bandeko ezaya koyinda na Allemagne na ville ya Aachen les 31 les bozanga te partout oyo bozali na moshengeli ba bozanga te oyo bozali na Cologne oyo bozali na Liège oyo bozali partout bozali nzinga awa ekesala wabie bandeko les 31 décembre bozanga te donc soki nanu omona makambo te le 31 décembre yaka ekesala donc opesi mbwa aboyi ekesala mawabie Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.